Bienvenue, shalom, mbote na bato nyonso batalaka biso à travers Dada International, le choix de l'excellence. Où ils a rendez-vous na biso ya mikolo na mikolo, karibu kumeza. Voilà, wana nde la kisarake, makambu ya malamu e bandi. Merci beaucoup na ba fidèle nyonso ya Dada International. Merci na ba abonné. Merci pe na ba obaza ba abonné te, mais ba betara moi coup d'œil, ba betara moi passage awa à travers Dada International télévision. Na bo sanité communauté congolaise mobimba partout au besoin dans le monde entier. Na moni vraiment besoin na bolingo ya Dada International télévision nzambalula apambola bino ba meilleur v na biso nyonso. Na bo sanité les compagnons de Dada International toujours ensemble jamais sans vous. Les compagnons de Dada International wana pe na pesi mbote na la grande communauté ya famille Libota OP batika kabisote toujours famille Libota. Oye, voilà, toza wana toujours na recette na biso o ezalaka présentation, voilà. Shalom wana ezalaka mbote na biso. Karibu kumeza elakisaka ke tokomi na tango ya kolamba. Voilà, wana tozali na rognon. Lelo tosala sangisa nde na kini tolobaka. Tozali na rognon, tozaki na mbanga pezaka parmi biloko na ngaka mingi et puis tozaki na mipanzi na biso. Voilà, toza na rognon, toza na mbanga, toza na mipanzi. Après toyaki kozala na kolakisa ba épices na biso o tozaki na besoin ya tomate mbuma, tozaki na piment, céleri na biso, feuille na biso ezalaki, ai tozaki na nyanya na biso solo, ndembi, poivron, matungulu na biso. En tout cas, ba épices na biso ezalaki pré pembeni pe tozaki na ngoi na ngai na biso ezalaki pembeni. En tout cas, ba épices na biso ezalaki pré moto azapete. En tout cas, bosunga biso totalaka ba vidéo na biso tisuka aubergine na biso pe ezalaki marinade na biso ya ngombe wana huile na biso tokozala nango besoin o tozana pâte d'arachide na biso moko toyebi nini tokosala mais à travers émission o toko découvrir ensemble tokomaki na étape o tobolingaka toleka. Voilà, tokomaki kodongola ngai na biso. En tout cas ezalaki ngai ya kitoko ya banzete milenga penda na ngai matemeli ndunda banzete milai. Voilà, nazwaki sikoyo toye kotango todongoli ngai après toye koleka na mélange oyo ezalaki ya kosokola biloko na biso kotia yango propre là wana tango totie ma ya moto tobandi kobongisa mbanga na biso na ba rognon na biso. En tout cas tobandi kokata yango kolongola salite kobongisa yango propre là po toleka na kotia yango na nzungu po tokina betape. En tout cas recette yango ezalaki vraiment kitoko. ezelo moko ematinga na motema nga alobi nzambe na lola nkolo yesu masiya seigneur jésus naza pe na bao yanga balingaka biso balingaka karibu kumeza mpona nini te topartage na bango idée oyo ezalaki mbanga ezalaka makasi partout. En tout cas ezalaka mpenza mosuni moko ezalaka makasi vraiment rognon ezalaka mpenza makasi te mipanzi pe mema ezalaka vraiment makasi te. Voilà, tant tozobongisa biloko na biso très bien là tozokata ba rognon na biso ekoma na ba mesure oyo tolingaki. En tout cas na nga rognon makasi nga vraiment nazala plus fan na biloko akati ezala na ntaba na ngomba eto na préférera na nga biloko akati ke ba misuni yango lelo na bai na sana sangisa oyo ezalaka pe gu makasi. Bato balingaka sangisa bazawa napesi bino mbote bato nyonso bazosoutenir biso bappel na bino bamessage na bino ezokoma. En tout cas bao mpe baoporte correction nzambalula apambola bino bao mpe bazopambolaka biso nzambalula apambola bino. Voilà, wana sikoyo ntango na kati biloko na nga bien na bandi sikoyo koleka na etape ezalaki na ntango na nzungu. Voilà, nazwaki rognon na nga mipanzi na nga mbanga na nga nyonso na mélangeaki nazwi na tie yango na nzungu parce que ezalaki étape oyo kaka nde tokosuka awa te totalaka ba vidéo na biso bande ebandeli tusuka. En tout cas soki tozotala bongo eza apport makasi ntango bozotalaka moke ezosalaka bien makasi te. Tozwi mpenza mbanga na biso ya suka mipanzi na biso ya suka yango wana tozwi nyonso tosopi ensemble. Après toye kozwa biloko na biso tozongisaki yango na sani na biso tobandeki kosokola après totie siko mai ya moto
otie moi eau tiède na yo voilà ezaki penza moto makasi te pour rognon pe ezaka moi zoba voilà to sopi moi eau tiède na biso bomoni ke mai échanger par rapport ya couleur ya liboso après wana to yaki kozwa siko na otala bembanga mo itikala munene ngabi yo otikala munene bwekande umela pona olemba voilà ayaki kozwa siko mbanga ya pamba atie yango na nzungu mbanga ya pamba pourquoi parce que mbanga ezala makasi rognon ezaka vraiment compliqué te et puis mipandi ezala vraiment compliqué te yango na boya ko mélanger yango nazwi mbanga natie mbanga na banda na étape ya kobongisa mbanga après tokotikala na étape ya kosala biloko na biso mosusu en tout cas bozape te bozala toujours wana eza sangisa mais faut zape na technique na mayele ya kolamba yango voilà mwanaki kozwa mbanga na nga déjà na bongisaki pe moto na biso tozwi yango automatisme na moto bomoni ezaka mbanga lokwa totiaki mbanga ya pamba biloko na biso oyo etikalaki tosopeli yango lisusu na cadre ka ya toujours bopeto tosopeli yango lisusu mai propre là en tout cas nayaki kozwa biloko na nga na longolaki yango na mai mipandi natikali na mipandi na rognon nayaki yango wana yango mte etikalaki naye kotia yango na nzungu moko ya propre po etikala na mai te eya kokota mai mingi te en attendant mbanga na biso kuna ezali kotoka voilà ezotoka no natie mbanga na nga eloko te voilà nazwi mipandi nazwi rognon na longoli yango na mai wana après na bandi kotia yango na sani na nga na nzungu na nga ya propre en tout cas ezalaki vraiment kitoko makasi ntango nabongisi yango bongo naye kozwa sikoyo tokoma une étape natie ai naye kozwa muscade na biso na sopaki wana naye kozwa mungwa na sopaki na liboka après nalekai na kotuta yango de façon que tosangisa yango na mbanga na biso oyo ezalaki na moto na tuta ai nanga vraiment bien ntango namoni ke ai nanga elembi kitoko tala ndenge ai esangani na mungwa esangani na muscade esangani na ai na mungwa voile esali libala bosembo naye kozwa quantité ndambu biso moto moni natiki ndambu tobosanaka te tape voilà naye kozwa yango natie na mbanga mpe bongaka viande normalement musuni soko ozotokisa il faut kotia yango na mwa baépice po esa pe biloko epesa solo kitoko en tout cas ntango natiaki mbanga na nga natiaki mai te tomonaki natiaki mai te wana ezaka mai ka ya nyama ka yango moko ebimisi après naye kozwa bamatungulu nazwi matungulu ndambu na sopi naye kozwa ndembi na nga ndambu na sopi naye kozwa biloko na nga ndambu épice na nga ndambu oyo nabongisaki céleri na nga wana na sopi en tout cas ntango naye kosala naye kobalula naye tiki yango etoka ntango natiki yango etoka na tanda mbangi ezolemba naye ana bandi kobongisa ngai na nga oyo nadongolaki fo kosokola biloko propre nabetele bino lisolo mikolo mbule ezobetakisa en tout cas bakinoise nalingi bino mingi baamoureux ya cuisine nalingi bino mingi en tout cas nazomona ti baivoirien bazolanda baafricain bacamerounais basénégalais en tout cas toza toujours ensemble voilà naye kozwa ngai na nga na bandi sikoyo kosokola yango bien là en attendant mbanga na nga ezalaki na moto en attendant kuna déjà nazwaki mipandi na nga na rognon na nga nabongisaki yango mpe déjà natiaki yango propre wana mpe après nayandi kobongisa biloko na biyo wana nini olingi oleka nazwi ngai na nga nasokolaki yango natie lisusu mai naexplikaki biso mbula ezobeta balégume ezozalaka vraiment na nini na salité makasi en tout cas il faut kosokola vraiment légume na yo très bien là na mai ebele en tout cas ntango moto akolia biloko eza kitoko soki eza na zelo mabe naye vraiment naye kotala mbanga na ngai en tout cas mbanga na biso ekotaki baépice nango mpe naye kobakisa sikoyo mai wana depuis natiaki mai te naye kobakisa mai naye kotala boye mbanga na ngai mai natiaki etoki baépice na biso ebeli namoni ke mai wana nyonso ekauki mbanga na biso esali nini elembi ebandi okende na kolemba kitoko naye kozwa sikoyo barognon na mbanga na mipandi oyo nabongisaki natiaki mipandi naye kozwa yango naye komélanger yango mpona kotika yango etoka ensemble mpo soki otia yango kaka bongo nzela moko na mbanga ekezala potopoto rognon na yo ezala potopoto mipandi na yo ekebima potopoto mbanga otiki yango etoki ndambo elembi penza elembi makasi te mbanga mpe bonga elemba potopoto te esilaka goût donc en fait elembi mwa ndenge kaka mwasa calcula ya cuisine elembi ndambo après naye kozwa ai na nga natikaki na nini na bakisi lokwa na bakisi biloko il faut na bakisa mpe baépice yango mpe ekota baépice na bakisi naye kozwa baognon na nga na bakisi naye kozwa ndembi na ngai poivron et tout poivron na ngai na bakisi
aye kozwa ndembi na bakisi nazwi biloko na nga nyonso nabongisaki mpona kosaisonner na biloko na biso na bakisi. En tout cas nabakisaki vraiment biloko nyonso. Après naye kozwa na bandi kobongisa yango de façon ki esangana esala kitoko. Wana mbanga na biso déjà esalaki bien, aye na biso na bakisi, mbanga na nga na bakisi, mipanzi plutôt na rognon to bakisi. Après tokotika yango etoka, voilà totiki yango etoka. Après toyekota ngai na biso na moto, ntango natie ngai na nga na moto déjà nabongisi namoni mpe ngai na ye bandi kotoka bien nabi pardon na balola yango na baloli kitoko vraiment na baloli ngai na biso kitoko ebalolami très bien là. En tout cas ntango na baloli yango namonaki ngai yango boye nini yango etondaki nzungu meke mwasi zoba oyo ta ndenge eye kokitela nga vraiment. En tout cas donc balambako na feti te orata, voilà nazomilubelaka nga moko ta ndenge akomi moke ezalaki ebele tala ndenge akoma. En tout cas ezalaki ngai mo mpe ya kitoko mpenza na sepele nango ezalaki ngai ya pete nga mpana ngai ya pete nga legi na ngai eza pete. Voilà après naye kotala boye namona boye elembi kitoko ta ndenge elembaki elembi vraiment kitoko makasi elembaki vraiment kitoko makasi. Naye kokende kotala sikoyo ntango nakitisi ngai na nga nake kotala mbanga na nga bomoni natiaki mai te me ebimisi mai. Ntango nabakisaki rognon na mipanzi natiaki mai te. Hey nzambe nalola Seigneur Jésus les goûts je vous dis eza wow kitoko makasi. En tout cas tala ebimisi mai nga lobi ebimisi mai boye ndenge ni biloko ezaka na buzoba so batie beepisi ebimisi mai malamu na bino kuna. Naye kozwa ngai na nga oyo natiaki elembaki déjà tomoni ndenge elembaki nabaki te nazali na besoin ya ngai ya nini te ya ngai te fo nasokola yango. Naye kozwa ngai na nga natie yango mpona banda kosokola yango très bien là kuna pe biloko na nga ebandaki déjà kobela vraiment tokoma pe kokende déjà na mwa suka tokoma déjà kokende parce que biloko na biso déjà bandaki kopesa résultat mosusu ekoma kopesa couleur mosusu par rapport à ndenge ebandaki. Voilà naye kozongola ngai nyonso nazwi sikoyo nzungu na biso propre natie mafuta moko kaka ndambu. En tout cas nazali na besoin mafuta mingi te natie mafuta ndambu par rapport à quantité ya biloko na ngai. Voilà allez à peine en attendant mafuta eza na moto ngai na ngai yango eza propre na bandi kosukola yango mafuta na nga pe kuna ezwi moto naye kozwa matungulu na biso na bwaki nazwi poivron na nga oyo nabongisaki natie kitoko vraiment baépice na nga oyo nabongisaki nalambela ngai nazwi matungulu nazwi céleri plutôt naye kozwa pe aubergine oyo nabongisaki aubergine na nga pe natie nazwi pe nyanya na nga natie pima na nga pe naye kotya na biloko na ngai. En tout cas ebandaki kopesa déjà couleur moko ya bien nazwi bepice nyonso natie wana. En tout cas ntango nabalolaki yango tomoni ke huile mpenza ezalaki te nga bien ekoki pardon bamafuta na pe ezomemelaka biso bamaladi wana mbanga na nga pe déjà kuna ezopesa nango résultat yango ya kitoko. En tout cas ntango nabaloli ngai na nga pe ezalaki pré wana. En tout cas ngai na nga yango bomoni ngai nga nazobakisaka mai mpo nazalaki vraiment na besoin ya ngai eza ngai makasi te ntango nabaloli yango bien ntango natia yango ni tande na pandi yango te na nyati tuti yango te mais loko passoir oyo ezala ndenge ta ndenge esaleli ngai na nga déjà ndenge na bandaki koluka pe kaka résultat ya malamu nabaloli yango très bien là ke kotala pe kuna bepice tanga pe bandaki kopesa résultat ya bien aubergine na nga pe namonaki epesi résultat ya bien poivron na ngai. En tout cas naye kozwa sikoyo ngai na nga na bakisi ntango na bakisi ngai na nga na biloko na ngai na bandi sikoyo kobalula yango très bien là na bandi kosangisa de façon ke esangana ekoma nzoto moko mutu moko. En tout cas na pima na biso ezalaki wana ekoma eloko moko na baloli yango très bien là tala ndenge na bandaki kobalula après kobalula yango tala ndenge nazobalula biloko na biso epesaki tuka tosabone topartage tolike nzambe akozanga te kopambola bino baabone na nga nyonso oyo bolingaka biso. En tout cas lelo tozalaki na nzombo te tozalaki na mungusu te tozalaki na sombo te tozalaki na mboto te mais
tomonaki na début ya elubu na biso tolakisaki pate na biso ya arachide. Voilà, après nayaki kozwa pate d'arachide nanga oyo nazali nango besoin soki natiaki huile mingi te, c'est par rapport à lelo nabaki mikolo natie mpe banzombo bamungusu et tout mpo nini lelo te tosala yango na pate d'arachide. Ngai na biso mpe tosala yango na pate d'arachide mpe ezalaka bien makasi. Toyei kotia ngai na biso wana natia yango pate. En tout cas nazali na besoin te ke ezala na mai nazwi kaka natie pate nabandi kobalola nabandi kosangisa yango nazopanza yango pate wana epanzana. Tala ndenge epanzanaki kitoko, pate na biso esanganaki na ngai na biso vraiment kitoko. Après naye nazwi natie mai po pate wana il faut ebela arachide na biso, il faut ebela très bien. En tout cas ezalaki vraiment kitoko. Eza kaka kolamba bayekolaka, eza kaka basekele ya makusa biso nyonso tokendaka wenze ndenge moko tosombi mpe ndenge moko me kolamba kaka nde ekeseni. Kolamba bayekolaka karibu kumeza awa mutu nyonso efa azala concentré na kolia. En tout cas toza déjà prêt biloko na biso ekoma ekokende prêt. En tout cas biloko banda ekopesa goût ya bien. En tout cas ntango totiki yango wana namoni ke bandi otuka na yo bakisa mwa marinade mokie na bakisi mwa marinade na ye kotia mungu ngai ekanga mungu na pasi ekanga tellement mungu na pasi ntango natie bongo na baloli na sangisi mpo eza na nguba mpo ezika te. Voilà kote oyo mpe toye kotala sikoyo biloko na biso etokaki kitoko, biloko na biso etoki totie mai te. Nzambe kolamba bayekolaka kaka viande na biso, mbanga na biso, nini na biso etokaki, mbanga na biso mipanzi rognon esanganaki esali libala bosembo. Voilà, après toyaki kokitisa yango toye kozwa nini huile na biso tobongisaki baépice nazwi poivron matungulu piment na ngai, en tout cas tomate aubergine nyanya na ngai, en tout cas ndembi baépice na ngai nyonso oyo nabongisaki pona kosalela viande nanga oyo ezalaki ya mbanga et puis ezalaki na nini rognon na mipanzi bépice nanga. En tout cas epesaki couleur moko ya kitoko. Bépice nanga nyonso c'est bon na bandi sikoyo kokalinga yango na bandi kobongisa. En tout cas natiaki na ngai yango nini mingi te po mipanzi ebimisaka mafuta ntango namoni ke biloko nanga tani na bandi kokalinga ngo natiaki na ngai yango mafuta mingi te par rapport à quantité kaka ya biloko nanga. Tala ndenge nakalingaki epesaki mpe couleur moko ya kitoko, epesaki mpe résultat moko ya malamu. Après nayaki kokitisa na matisi sikoyo nzungu na ngai ya misuni naye kozwa sikoyo marinade na biso natiaki marinade te ntango na bandaki kotokisa lokwa tokomi na étape oyo ya kosangisa biloko ta rognon na ngai nde en tout cas rognon mpe ezala kitoko, mbanga mpe mipanzi mpe kitoko nazwi sikoyo nasangisi yango bien esangana nyonso kitoko wana deja mipanzi na biso deja ebelaki deja tokitiaki naye kozwa yango nazongisi sikoyo na moto. Ntango nazongisi na moto na fongo nzo bomoni eza na mafuta bomonde ebimisi mafuta ebimi lokola natiaki yango mafuta me natiaki mafuta te parce que ebimisaka mafuta. Voilà, après naye kozwa baépice na ngai oyo nakalingaki na sopi na biso mama na ngai. Il faut être amoureux, hein? Toi amoureuse de ta cuisine, moi je suis amoureuse. Ndenge epesa couleur waouh, en tout cas epesaki mpenza résultat ya kitoko, makambo ezalaki nyonso kitoko kuna mpe deja ngai na biso bandeki kopesa résultat ya kitoko na balolaki yango très bien là, na balolaki très bien là. En tout cas ntango na baloli yango ngai bi nzambe nalola mokonzi Yesu Masiya ifo kobakisa mai ndambu mpona nabakisaki kaka mai ndambu mpo basauce mpe ezala nazali na besoin mwa supu et puis baépice na nga mpe ebela bien esangana kitoko makasi. Voilà, après toyaki kozipa yango toke kotala ngai na biso mpe bandeki kotoka ebandeki kotoka bien esangana ye na nguba nga alobi nguba ngo mpe kitoko boye nzambe bamekaka kaka na bena meka na ngai ngabi naza lelo natie mbisa okoka te pardon naluka nao natia nini mpo ngai na nga mpe échange ka goût. Voilà, ngai na ngai yango wana esalaki kitoko ebelaki. Voilà, ngai na biso ebeli tomoni ke ndenge ngai na biso ebimisi mafuta na tendant kuna nini na biso ezalaki na moto tokitisi ngai na biso toye kotala mama na ngai nzambe na lula le goût de ça pardon le goût de ça ya boye penza nakoyoka te pardon rognon mama mia rognon mpe etie mipanzi mpe etie mbanga mpe etie nyonso elembi kitoko nyonso esangani kitoko makasi. En tout cas nafinikaki ntango naye kotala esobe pardon supu na nga deja ebelaki
ebelaki penza kitoko makasi, ebelaki kitoko makasi. En tout cas biloko na biso ebelaki, natiki yango ntango etoki toye kokitisa yango, toyaki kokóma na moment oyo tolobaka karibu kumeza. Elakisaka ke moto akiba te, tala ndenge viande na biso, mipanzi, mbanga, rognon na biso ebelaki. Pre tokomaki na etape oyo tolobaka karibu kumeza, moto akiba te, tokomaki koservir biloko na biso kitoko, mbanga na biso, mipanzi na rognon. En tout cas ezalaki goût moko ya malamu, tomeka kolamba bayekolaka toujours. Lelo tosalaki rognon, mipanzi na mbanga. En tout cas ezalaki vraiment kitoko makasi, toliaki vraiment kitoko. Biso pe bino pe ba oyo bozwi libaku ya koleka na dada international, botali biso bino pe bomeka yango. Nzambe biloko aboye Yesu na nga. Seigneur Jésus, mokonzi Yesu Masia. Oh nkolo, tokumisa ote ndenge nini Yesu. Sara kutalambele Yesu na Abraham, bazwi Isaki, bongo biso ba oyo tolamba te tolia te. Nzambe pa kozwa kaka lokumu biloko ebelaki ngai na biso pe zaki prêt. Toi qui kolekana ko se servir, en tout cas c'était vraiment waouh, c'était bon, c'était vraiment bien. En tout cas encore ngai déjà etangisaka fufu, etangisaki penza fufu kitoko, esalaki kitoko, basolo na biso pe saki kitoko, ngai na biso pe saki kitoko. Okipendongo osel pe bobakisi sunzombo, ça dépend kaka ya bozwi na yo. En tout cas ya boye, en tout cas boye po ko bakisa no mbiso kaka eko déranger nango te, mais biso to sepela na biso ezala kaka boye. Voilà biloko na biso yango wana karibu kumeza ngai na biso ebelaki, bato nyonso batali biso partout dans le monde entier. Merci beaucoup, nzamba lola pambola biso. Mbuma esengo, mbuma ya kimia boule nationale pe ezangaki te, ezalaki toujours rendez-vous un bon foufou comme un Congolais qui se respecte. Voilà koto yo pe mipanzi, mbanga na biso ezalaki na rognon na biso. En tout cas table na biso ezalaki prête, karibu kumeza. Nzamba lola pambola bino, to s'abonner, to consommer dada international, to partager, to liker. So otali luwa boye kobomba ngo pona yo moko te, otindeli pendi kuna yo ya mwasi pe ya mibali kolamba ezaka pona kaka ya basite. Mbanga na biso ezalaki wana, rognon na biso ezalaki ana. Merci beaucoup na biso nyonso totale bandeliti suka, bandeliti suka. Merci na ba abonné nyonso, merci partout dans le monde entier. So nzamba zongi te, tokutana prochainement na émission ya émission na biso. Bisous, bye. J'étais la dada.